ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, mesdames, messieurs, Bandeko Balandi, ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Je crois que Ezali, en 2019, première fois, depuis que bandi année to kutana su nabino ensemble bon monanga na ba etando ike nabino na pesi d'abord na no bonne année na bande ko nyoso à travers le monde c'est considéré nyoso ce que bon na kabiso na America na Asie na Australie partout na Océanie partout zo na biso vraiment na France et qu'on en Europe nzambe apambola bino et particulièrement apambola maman Chantal ya ou pe na maman na papa Osé Rebecca Bianca pourquoi pas Dadi Boyembe. Merci beaucoup mesdames et messieurs, comme vous le savez l'actualité a dominé kaka na ba élection tout ça le 30 décembre 2018 oyo mon amboka connaît nanga ozali président central électoral a proclamé qui provisoirement le 10 donc nuit à le 9-10 awa et pesa qui pouvoir mon amboka Félix Tshisekedi provisoirement et puis tu as comme on a barakate koti et kei na cour constitutionnelle kuna pi mwana mboka Martin Fayulu ba juge qui peut irrécevable requête na yende to ko na nuit à le 6 ba ko 4 pardon le c'était le 6 hein ba ko 4 nani mwana mboka Félix Tshisekedi azali définitivement président élu il y a République démocratique du Congo na yango ndalingi to beta mason parce que c'était un peu trop de polémiques, trop de réclamations na kati ya classe politique congolaise. Na yango na lingi tobeta masolo na o nazo benga prophète, je ne sais pas s'il est prophète parce que il avait dit, il avait prédit que le lotomoni ekokisami mona boka Flavien de Flavien bonjour. Bonjour ndeko Jimmy, bonjour na bandeko ya balandi ya ABC One pe bandeko nyonso balinga musala to salaka na pesi bango pe bonne année. Parce que ezali émission ya Yambo hein, depuis Tokoti Mboula ya Sika également oyo na ko participer na plateau politique pour na voilà pour na ko répondre na mituna ya bande ko na biso et surtout na opetali musala tozali ko sala en tout cas ezali pe honneur au ABC et pesi ndeko Flavien moi na musala population soldat du peuple à répondre na ba question mituna nyoso sans tabou. Voilà, merci beaucoup Nzambe a pambola bandeko nyoso bolandi biso boyoki mwana mboka Flavien ndeko Flavien à lobby donc émission ya Yambo to coachon na ye bénédiction na ye na 2019 mwana mboka Flavien c'est vrai to vota ki né na to ko introduire to voter et magi provisoirement comment na nyoso ndenge et sali donné cours confirmé obimi prophète honneur ezonga epa ya ndeko Frank Diongo oyo na pesi mbote depuis prison ya Makala oyo bandeko bopozan babimi ye atikali na prison Makala honneur euta pezonga epa ndeko Frank Diongo pona nini parce que bomoni mouvement lumumbiste progressiste opposition radicale ya mboka na biso ezali parti politique oyo e banda ko bundisa ba régime ebele na mboka na biso boko se rappeler le sous et témoin na mboka Frank Diongo na tango Mobutu abundisa ba anti-valeur na régime ya Mobutu pe asala la prison. Mouze Laurent Désiré Kabila aye mwana mboka Frank Diongo abundisi les sous anti-valeur na régime Mouze Laurent Désiré Kabila asali prison. Joseph Kabila aye na régime na ye ya 17 ans au pouvoir mwana mboka Frank Diongo abundisi régime ya ndeko Joseph Kabila tilelo azali na prison bomonaki grâce présidentielle et ponaki bilongi. Motolokola ndeko Frank Diongo akoye ko bimate pour atelemeli banti valeur tolobi nous avons le devoir de vérité ya koyebisa na ba congolais nous avons le devoir de vérité ya koyebisa na population ya diaspora également ndenge bakola de la situation politique ya mboka na biso ndeko na ngai mingi okomona basali opposition na mboka na biso ezali ba opposition démagogique pourquoi parce que okomona tantôt na ba discours na bango baza ko critiquer mais mabumu na bango za na kingakati ndeko Joseph Kabila sungaki biso avant régime na ye oyo ezala éliminé na maponami ko sangisa FCC oyo eske ko sangisa bandeko nyonso ya opposition oyo ba kosa biso tango ya ba marche ba kosa biso na bitumba opposition oyo to kufela bato ebele lelo akiko ko sangisa bango na FCC Ozola nangai asangisi bango na FCC bango tout basali kuna parce que tondimaka te bandeko lokola ba José Makila tondimaka te bandeko lokola ba Steve Mbikai tondimaka te ba Jean-Lucien Boussa bazali ebele ba Germain Kambinga bazali ebele
oyo babunda même pembeni ya Sherman Jean-Pierre Bemba bazali kuna batoma loaka o bazali sanctionné bazali ebele donc oyo bakena na mouvement na bango to bengango MPR version 2 oyo parti état Mobutu ayelaka biso mais de loyo na maponami to kokota na question là tout le monde prophète na mandi ko talisa ona généalogie ya combat politique oyo to bundi elongo na ndeko Frank Diongo oyebi ke lelo na bi on est raison ngapa ndeko Frank Diongo pona ni parce que biso ba candidat ya MLP to yebela ki biso ba candidat MLP to lobi boye population diaspora bazolanda biso to kufisi ebele na mboka na biso Rossi Chimanga pe à son âme combat ya démocratie ya état de droit to bundi na mboka on azotanga ba ba kufi récemment entre autres la dame la sœur oyo akufa voilà pona nini po ete lelo to kende na maponami ya solo lelo to kende na régime oyo ekoya na solution ya pasi na pasi ya ba congolais ndeko na ngai okoki ko s'imaginer ba kombanyo soto mene na balabala ko bundisa ndeko Kabila ko bundisa régime oyo nazo mi rappeler même na bandeko ba diaspora o lelo yo ba kotala vidéo na yo na banzi baza na courage ya osenga ndeko Flavien pardon parce que bande quoi diaspora bah comment qu'il confondre métier na yo en tant que journaliste profession na appartenance politique ndeko Flavien azali na atakaka yo mingi eloko nini kutu baloba epande ndeko Frank Diongo te eloko nini bande ko même ba confrère ba journaliste ba kotal sa pande ndeko Frank Diongo ndeko Flavien nenga wana aza moto aner ndeko Flavien nenga wana asala ka 50 na Jean-Marie Kasamba aza moto a Kabila ndeko Flavien pona nini mais honneur na Frank Diongo parce que aboyaka biyoka yoka azalaka kotalela ngai ba ebele oya ba confrère o ebele o lelo ko luka bango baza wapi bande ko na biso ba journaliste mingi oyo bazalaka ko lakisa bango ne bazali na opposition lelo est-ce que ba kokaki ata ko tenir tangu to lobi fichier électoral ozali mabe eloko nini ça ki fichier électoral comme malamu na mitu na kati lelo tangu to lobi fichier électoral to bundisi fichier électoral connaît nanga réviser fichier na est-ce que vous êtes sûr que ezaki révisé parce que tout le monde qui boboye machin fichier électoral etikala kozala nettoyer jamais yango nazo kende tangu to lobi machine à voler machine à voter ba Rossi ba kufi na bitumba ba laïque catholique to sali ba marche pour ba longola machine wana qu'est-ce qui a changé na lingi ba to ba raisonner en tout cas ndeko Jimmy émission na yo bandeko ba kolanda ngo na RTP mokolo ya lobby parce que émission na funa Alexandre na RTP bande ko balanda yango na tozana devoir de vérité envers peuple congolais ba na biso tozana devoir de vérité envers population so bazona na biso ndeko Jimmy allez-y comprendre toloba ki machine ezali mabe toloba ki processus électoral ya Corneille Nanga ezali lokola zumbo katie lokola tono essence po epela biso tolobi to boyi moto epela yango lelo ba ko benga Frank Diongo prophète ndeko Flavien en tant que disciple Frank Diongo idéologiquement na combat politique à sa prophète ndeko nangai le 10 octobre il y a année passée ba candidat MLP to Sereni na réunion extraordinaire moto aliboso ko tombola maboko alobi ete ngai na lobby processus électoral lokola to kufisi bato pe to bundisa ki yango Corneille Nanga to moni ndenge tozo kende naye alingi ko nettoyer fichier électoral te alingi to kende machine à voter élection ko za la crédible te to longwa na processus to se désengager ndeko na ngai tozo option ba PV ya réunion ezali ba mema ba résumé ba kei na ngo parce que le secrétaire général à l'époque ndeko Nico Maingele na ba mususu ba memi préoccupation na biso et pas ya président Frank Diongo tozali le 10 octobre réunion à PV zali otosala émission pe na dénoncer pe na lobela yango ndeko Frank Diongo na sagesse na ye azali ko observer seni azali ko observer ti le 22 novembre ndeko Frank Diongo a eu un mois d'observation avant à publier communiqué topé après sa position il y a MLP face à enjeux électoraux le 22 novembre ndeko Frank Diongo a cause ba proposition na biso a commis sango décision en partie et puis to rendre en public ndeko Frank Diongo ozalaka tango lobi était MLP koyokana na bandeko nyonso ba candidat pour na processus to aligner plus de 100 candidats na députation nationale législative nationale provinciale to lobi to se désengager na ba candidat na biso aucun candidat ya MLP azaki na course na lobi na yo ba oyo ba kei na ba course na yebité mais aucun candidat à battre campagne jusque là na tikale komona te na kombo ya MLP
na combo ya Franck Diongo parce que les réseaux sociaux qui pendant la campagne ils ont fonctionné totikali pe comme on l'a dit que non ndeko moko azo continuer ko battre campagne jusque là mais ceux qui ba brebis galeuse bazalaka et koki ko zala mutu aboy ko se retirer accueillir campagne mais sans qu'il y ait un logo MLP sans qu'il y ait un fichier MLP parce qu'on était plus de 100 candidats à travers les provinces. Nous avons un devoir de vérité envers la population. Je ne peux pas dire que non, les lois ont un monaki mutu. Mais le MLP, le parti Lumumba, c'est progressiste, c'est à Franck Diongo. Nous avons pris la décision de ne pas participer dans le processus électoral Oyo. Parce que Tolobaki, processus électoral Oyo, et cause de la processus électoral, il y a ma baie au Congo, tu qu'on connaît traité. Bozo Kende a 10 millions d'enrôlés sur 40 millions. Oyo fichier na bango yebanité. Bozo ke na fichier électoral non nettoyé. Bon ke na machine à voler oyo. Ezali démontrer tolobeli yango serveur ezali géré na Corée. Tolobeli yango ezali na ba combo ya batu. Oyo sengeli ba bima ba député. Na ba réseaux sociaux bima bo bisa biso lelo. Ba combo ebele bimi awa. Tolobaka yango FCC azako bunda pozo 400 députés à l'Assemblée nationale. Azako bunda po yokangai po azwa 400 députés à l'Assemblée nationale. Azako bunda po azwa majorité dans l'Assemblée provinciale. Lelo oyo boki ko bisa biso. Ndeko Franck Diongo. Prophète ou prophète. Ndeko Flavien, disciple prophète ou disciple prophète. Ndeko nangai. Tolobaki processus oyo e kozali les plus chaotique. Omoni na Congo, bande quoi diaspora ba ko comprendre parce que émission aux s'adresser la public à Libanda. Na devoir de vérité oyo MLP tozana yango. Bande ko sengeli ba ete biso MLP to bundaka sur to bundaka sur ba valeur, ba principe na ba objectif. To bundaka te sur ba individu na mboka na biso. Yango mona ki bien que tozaki ko appartenir na Lamuka, on avait pris l'engagement à se désengager dans le processus à ne pas soutenir un candidat. Parce que tous allés partant dans la processus électoral. Ni qu'on soutenir Félix Tshisekedi, na Vital Kamerhe, ni qu'on soutenir Martin Fayulu. Mais tous allés na kati ya Lamuka. Mais on s'est dit, le col à Tomo Nimbeba, bino bolingi okende. Mais biso tous aba prophète, tous s'arrêter. Et on a fait un communiqué. Bon, j'ai na kati ya Lamuka, sauf que bata Lamuka bakenda bino bo soutenir bangote. Mais nazoé baté pourquoi on condamne ce que Martin Lelo ou bien on condamne était. Non, jusque là je ne condamne ni Martin ni Félix Tshisekedi. Parce que déjà toloba qui est processus électoral aux ali mabe de konangai et ali mabe pour nanine totalisa okoki comment dans le processus électoral oyo finalité nango ya mapona mibiso to boyaki parce que au moins un prophète tant lobaka il n'est pas compris à son temps il faut makambo salement ndeba loba MLP zali ya ba prophète MLP zana vision ko Franck Diongo depuis abanda ko mona musika azali yango moni babengaka ye prophète. Même les lotés, à l'obaka yango ke na comment on attend de Kabila organiser l'élection en 2016. Ndeko Franck Diongo. Il a payé la prison. Il a payé la prison. Même tant que bandeko bandaka ba tractation ba raconte les Ibiza avec moi na mboka Tshisekedi. Ndeko Franck Diongo ayaka liboso ba micro par le bisu souhaité. Soki ndeko Félix Tshisekedi akena bitumba ngana kotumba muniere. Amena saka. Bandeko bakena Genval. Bandeko bakena cité Union africaine. Bandeko bakena Senko. Ndeko Franck Diongo atikala ko kendete. Même na Senko alors bozo kene ko négocier na ndeko Kabila naza comment on atteindre ndeko Kabila azana volonté à organiser ba élection en solo azali lisusu na légitimité té parce que banda na et laki ozona nangai pour avoir la légitimité il faut être dans les délais dans le mandat mais il n'avait plus le mandat du peuple parce que 5 ans na ezalaki déjà épuisé. Donc légitimité à Zalaki Nangote. Donc c'est là qui qu'on négocie tant qu'il n'est pas pour solo à qui ne copéma à respecter la constitution. Mais bande ko bakenda ki na Senko, Franck Diongo akende kité, MLP to kende kité. Mais tant que tu es na pour nami oyo, to lobi to kei tant que to moni que processus ngo dali mabe, to se retirer les sous. Mais lelo oyo talam ndenge mboka etelemi. D'accord. Lelo oyo talam ndenge mbilingi koti. Lelo oyo la situation politique yambo cannabiso to koye baté ba privé même la bande de diaspora ko voter bon moni ba kena ko réviser loi électorale mbang yebisangai ba o ba kena na ponami tantôt c'est Félix tantôt c'est Martin Fayulu mais biso MLP on a soutenu aucun candidat nous sommes arrêtés nous sommes retirés du processus électoral bien que on était ensemble to lobi total soki bango ba kozana na raison to bango ba kozana tort yango na zongi c'est pas na yo ndeko na ngai Jimmy yebisangai. Ça n'a pas de courage à Kobi Sabango que Ndeko Flavien, MLP, Franck Diongo,
bazalaki ba visionnaire talambo kalelo et peliboto. Bayoki, voilà, merci beaucoup. Je crois que vous allez comprendre lumière sur la situation actuelle politique qui est en Bokanabiso. Et c'est vrai tout côté parce que vous avez dit que vous avez la Mouka, mais sauf que vous soutenez aucun candidat. Cela veut dire que le roi vous avez la Mouka, moi mon thème m'appelle c'est pas Martin Fayoulou. Donc voilà. Omoni biso na MLP. Toujours prôner ba valeur, ba principe. La vraie valeur, na ba principe, na ba objectif pour na décollage à Congo. Débat ba individu, biso concerné bisoté. Nous voyons le Congo. Nous voyons le Congo, l'intérêt général. Ok, vous imaginez les loyaux, ba gracier batu. Batu babimi, mais Franck Dion à la prison. Jamais au cabisso de les catholiques là pour Franck Dion. Mais je me demande, mais est-ce que pour qu'est-ce qui a fait que na grâce wana moi namboka Franck Dion a la bénéficiaire? Yango tolobi. Bon mon abisso ten de Koflavien tous les canaux de télévision pour tout ça débat autour de Franck Dion. Mais nous sommes avec Franck Dion. C'est pour dire que nous avons dépassé le niveau où la population va s'attendre. Niveau il y a des émotions et des partis politiques. Nous faisons le combat des valeurs. Nous défendons les vraies valeurs. On est au-delà d'un débat d'individus. Mais aujourd'hui, la Mouka, aujourd'hui, Cash a combattu la dictature. Va combattre la dictature, to combattre la dictature. Mais les lois qui se permettent de tout ce là dans les Kalelo. Si nous devons le dire, donc je ne condamne pas Félix Tshisekedi, je ne condamne pas Martin Fayoulou, mais nous prenons des valeurs. Aujourd'hui, il y a ce processus électoral aux Malam. Tout le monde comme président de l'Oyo, dans un scénario toujours vivre. Oyo va publier résultat. Après 45 minutes, tout le monde Martin Fayoulou a sali peu déclaration. Lobby n'a pas à lobby que Azayen a président élu. Cour constitutionnel a publié Fayoulou, Félix Tshisekedi, il y a lobby un président élu. Toké na ba situation nini situation on peut les sous même sur ba conflit na ba rivalité o est comme tribal entre autres bande ko na biso baluba contre bande ko ba Congo soki ba to ba bandu non la conséquence oui na lingala tout le monde mutuna lorsque ba confirma ki mon amboka Félix Tshisekedi na cour constitutionnelle bino na kata MLP c'est vrai débat ba individu bolinga ko kotate mais sauf que to que intérêt ya mboka lorsque ba publier mon amboka Félix Tshisekedi comme étant président de la RDC. Bino nakata MLP. Première réaction des Akinini, est-ce que balaki idewana ou bien bokene qui a la contre ya makambwana ndenge tozo mona ba misu so sala. Merci beaucoup vraiment ezali motuna mo elengi ndeko na ngai. Motuna moko ke bande ko na biso pa diaspora balanda ba comprendre ba saisir. Parce que combat tozo bunda oyo ya opposition radicale za blagité. Ezali blagité, il faut kanga ceinture. Parce que ozo mona combien de fois on a été sollicité, Franck Dion a été sollicité dans le gouvernement Joseph Kabila? Combien de fois il était sollicité dans le gouvernement Mouzé Laurent Désiré Kabila? Combien de fois il était sollicité dans le gouvernement Mobutu? On n'a pas cédé parce qu'on a dit nous combattons de vraies valeurs. Ndeko nangai. Lelo oyo. Tolo bate. Tango ba publier ba résultat. Tomoni bisomoko scénario ngezali ko salema. D'abord, yemoko corner nanga. Alobi ba résultat on a ko publier. Nous à partir de l'USB. Vote oyo ya ko saki bandeko ba koina motambo. Que vote ko za électronique te machine ko za ngoka simple machine pour na imprimante. Mais le loyo na discours na ya bandi aloba keno nazo publier ba résultat oyo nga na USB. C'est-à-dire ba outil na ba données informatiques. Pour na zo ba données na USB à travers le Congo na ba bureau nyonso. Et c'est-à-dire transmission c'est-à-dire électronique. Donc le vote a été électronique, connaît n'a été clair. Toloba qui connaît nanga donc comment on a été volonté à organiser ma ponamia solo donc comment on a été une de Joseph Kabila à organiser ma ponamia solo ndeko nangai mais tangu nanga emoka lobi yango nabi voilà on ne pouvait pas soutenir un candidat parce que tu dis déjà que non machine nous a mabé fichier électoral mabé tangu abandi ko continuer être élu député national abandi ko tanga biso moko pe tozali observateur à quelque part. Tout le monde dit mais comment qu'on est dans qu'on publier les résultats aussi longtemps les résultats dans le centre de compilation dans le CILIT. C'est-à-dire le bureau, il faut qu'il y ait des résultats dans la compilation. Maintenant on va compiler les fichiers. C'est ça la loi électorale. Ceux qui vont compiler les résultats et c'est un fichier peut passer à la PV. Tous les témoins axent à la peine à PV signé par la CENI.
bureau, c'est des centres à compilation. Et puis, la bandale, par exemple, le centre à compilation, c'est ce qu'il y a. Bon, babengi ba bureau ya bandalungo, babengi ba bureau chibangu, babengi ba ba résultat nyoso. To mani ko compiler, to mani ko tala. Tant que aussi si to bimisi ba résultat par exemple na bandal. Tu considères changu to na bandal. Ba o ba kende ki boy. Voilà, o ya zu ba voix kingani. Ba témoin ne peut pas zali. Ba moni to afficher, c'est-à-dire ba lecteur sur ba moni peut résultat ndenge zali. C'est-à-dire tout le monde peut voir ça. Et puis ba témoin ba kenda ba PV signé. Et pas il y a acquis des droits ba tindaki bango. Il fallait à la crédible simple. Mais Corneille n'a pas publié ba résultat. Mais compilation est silité. Azuba donné. Mais qui je crois avocat il y a la mouka que bola que c'est circonscription oyo c'est quand bon que compilation s'il a quitté est-ce que il va prévoir na kokota na procès à cour constitutionnelle. Mais nazo relevé ba fait parce que dans le fond ba senga qui me ba ki nango ba ki retard. Au mona qui na procès on ndenga au mona qui ba carton, il y a ba PV. Au mona ba carton à PV mais il y a qui na retard. Il y a deux requêtes. Il fallait que on a une requête à Liboso, une requête à Mibalé, au Moussou à Martin Fayoulou, au Moussou à qui requête, il y a prof Kalele, confusion, quand il va rejeter, va déclarer irrécevable. D'où va prévoir qu'il y a besoin. Même maintenant, on va s'engager yango. Ndeko nanga Senko à Salaki Moussala. Senko il y a qui va observateur, va témoin partout. Ceux qui vont 40 000, même à 40 millions, il y a des résultats. Donc, mais moi je suis dans les faits, pas dans les débats d'individus, Balamouka et Félix ou bien Martin Fayoulou. J'ai fait voir aux Congolais le processus électoral chaotique que nous avons vécu. Oh, il y a même une rivalité, les loyaux, oh, comme même ethnique tribal entre Bandekonabiso Baluba, na Bandekonabiso Congo, ceux qui bandundu. Oh, comment on a. Et comme ils sont, Ngai Moko Nazaki victime. Ngai Moko. Lobby d'enseignement, Ndekonangai. Martin Fayoulou, c'est un qui a communiqué na base naïe. À ça, bande passante de la CCTV, dans le canal Kinbito. Moi j'ai été là comme journaliste pour observer. Et d'ailleurs mon bureau, ils ont dit parce que permanence à MLC, MLP, ils ont dit que mon bureau, la permanence à MLP à Franck Diongo. Mais pour la com, on a une police et déployé qui va armement qui est terrible. Batu ba moni dispersion, ba koti ba zume na ba instrument, batu na lopango ba kei nango, ba panzi batu. Police, et ça maki musala, ça musamango. Bo yebisanga sikoyo. Babanga kinini, mwana mboka ngaka loba, Martin Fayoulou. Babanga kinini. Ceux qui procèdent électoral, ils ont malam. Babanga kinini. Est-ce que tu as le président Moko Oyo a prêté serment dans les jours qui viennent? Et puis le président Oyo Yemoko a s'autoproclamé comme Martin Fayoulou. Est-ce que tu as qui et puis bango bande opposition. C'est-à-dire pour dire que non, processus électoral mabé. Et puis par conséquent, il me met rivalité. Rivalité me met dans conflit. Oh bandeko kabola bandeko ya bandundu ba Congo na bandeko baluba. Ezali malamuté. Tozali ba congolais. Tozali bandeko. Et sengeli tozali sikaboko et sengeli totonga mboka na biso. Ozona nangai mais déjà na autre pays, la sika qui procès électoral ozali malamuté. Non seulement ça. Tant on a dit que Corneille nanga a publié ba résultat, aussi longtemps compilation insilité. Yebisanga. Est-ce que tu as un procès électoral? Tant qu'on va plus mettre de confrères au carte d'électeur. Tolobaka yango. Procureur général, il peut faire carte d'électeur, il peut faire carte d'électeur. Donc on a privé même à Franck Diongo. Pas seulement qu'il y a un débat d'individualité. Mais je suis en train de souligner les faiblesses. On a privé même à Franck Diongo le droit d'être congolais. Parce que dans la carte d'identité, donc Franck Diongo a le roi Nyamalelo. Au moins, il y a une identité. Oh, eh. Il y a une identité. Franck Diongo n'a pas de minito. Franck Diongo a voyagé. Même si on a une banque, on a une procuration à Nîmes. À la carte d'électeur, il est député. Kanga va privé même la droite même position MLP face à la situation dengue cache une position MLP bandeko bazala branché dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, le mouvement Lumumbi, c'est progressiste, va se réunir et va faire un communiqué. Donc, le président Franck Diongo a lobby dans la population base à la calme par rapport à la situation. Bengi Franck Diongo prophète politique pour la marambe commis. Bataille de Flavien qui a raison na bitumba ba bunda. Pe ba ko tu na biso sur de Flavien. Position na bino zali ndengeni to lobby boye. Parti politique na biso to kopé sa position na biso dans les derniers jours Zoya. Donc dans les dernières heures Zoya, beaucoup ba position na biso. Qu'est-ce que le mouvement le progressiste pense de ces conflits qui règnent entre Lamouka et Cash? Quelle est la position de MLP par rapport au procès électoral? Quelle sera la position de MLP face au pouvoir actuel? Donc, beaucoup de position de MLP. Moi, je ça. Mais en tant que Ndeko Flavien, dans le lobby boye, procès électoral, ils ont qui malamuté, il y a une confusion, il y a une mutu. Le lobby a Ndeko Flavien raison, mais là, c'est désengagé, quand il y a Kitambo. Dans le solo, Bandeko Balobi, Ndeko Flavien, Awa Kitambo. Est-ce que le député le plus élu à Kitambo Zaranani? Ngali, c'est Franck Dion. Toujours.
Toujours. On a rappelé bureau toujours. Azarala bango. Bandeko balobaki comme bakangi Franck Diongo ba primer les cartes d'électeurs. Yo to ko voter massivement en co. Ndeko Eliezer li passe na ngai passer là-bas ba yebisi. Et bandeko ba ngaba voter ba ko voter Ndeko Eliezer admis champion du Congo. C'est pour dire que non Ndeko Flavien. Moi na passe na o. Li passe. Pour dire que non Ndeko Flavien moi na Franck Diongo. Donc qui tambo zaki déjà donc c'est dire Ndeko aleki kutu député wana. Donc, à ce point-là, qui me se désengage. La population a Kanda va voter Ndeko Eliezer. Malgré tricherie, malgré faiblesse, mais Ndeko Eliezer va voter. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois bien, Bozo Landa. Est-ce que Kabila Kei n'a qu'à répondre? Zana Kimia n'a qu'à répondre. Mais est-ce que Kabila Kei n'a Sugi Kawan? Est-ce que Kabila Kei n'a vie à Kei? Population. Parce que les lobes qui rendez-vous au Tikala, na Tokundolango TV, rendez-vous au Tikala, na RTP télévision, na Sadio Yanga parlement. Populaire. Na Kobengango parlement babola. Chaque jour, Tokobetaka Masolo Congo. Na population. Ou abiso parlement wana. Mais bande Kobayebi qui est Kabila Kei. Tango FC ça dans 350 députés. Tango FCC Azali na ba province nyonso yenda gagné. Na lobby province nyonso 26 provinces l'assemblée provinciale Kabila Kei, Kabila za sou makasi. Parce que tokenaki na punamit. Atindaki o aya ko na présidentielle Chadari. Opposition azui na présidentielle. Mais na national babimiso ya bango majorité. Le président Zara Likolo. Est-ce qu'on peut gérer le pays sans avoir la majorité au Parlement? On peut gérer la province, l'Assemblée provinciale, nous sommes Kabila. On peut gérer pour bango tout bando quoi il va gouverneur parce que les députés provinciaux ne sont pas voter, les gouverneurs, les députés provinciaux bango ne sont pas voter, les sénateurs. Donc c'est pour dire que dans la majorité, il y a l'Assemblée provinciale donc les gouverneurs sont à bango, les sénateurs sont à bango, le Parlement est à bango. On peut gérer Ça va, merci beaucoup. Okogéré nini na moni toko vraiment nasuka balamboka bala Congo balamboka nyoso mukili ba comprendre et le nini toko gérer peut-être on redévoilera prochainement ba numéro. Alors na dinito silisa mais na d'autres que lo 3 minutes. S'il faut donner un message de paix étant que moto ya paix parce que vous en a devoir au lobby devoir il y a vérité. Message il y a paix européen ça bah acteurs politiques New York et particulièrement le président Martin Papa Félix Azolanda Bisso sur européen ça message moko conseil et puis au bêtiment c'était sur le tribalisme oyo pour que mbok na biso ekenda feuté bana Congo bana mikila poto na koloba boye ezali ko sala passe pe ezali ko sala soni ozali koleka ba conflit oyo tomoni ya ba résultat parce que na élection ba enjeu ya élection ezalaka soit acceptation ya ba résultat soit rejet ya ba résultat mais tomona kana ba rivalité wana et même mboka et plongeaka mboka na chaos et plongeaka mboka na chaos où okomona ba institution et ko fonctionner malamu te bana na biso akela si ba kotanga te ça fait déjà 2 mois to perdre en boy. Bana na biso à université ba kotanga te ça fait pratiquement 2 mois to perdre en boy parce que jusque là Félix a prêté serment. Le peuple congolais aspiration na ezali social. Les Congolais aujourd'hui n'ont pas besoin il y a Félix Tshisekedi ni il y a Martin Fayulu ni il y a Franck Diongo ni Ndeko Flavien. Les Congolais aujourd'hui ont besoin de vivre bien, bazala bien en mboka na bango. Un pays scandaleux, lokola biso na richesse. Tozana nyoso. Tozana nyoso. Ba pays voisin ba comment okobima ba premier producteur. Mais ba ressources les abisso et ko ça la passe. Tonyo kwa mingi ba décennies. Tozo indépendance tozo décolleté. Il est temps que Congolais akanisa avenir na ye. Atika ba débat personnel o kingani to vivre en trop Congolais akenda libosote ba Congolais na diaspora bazo comprendre parce que bango bava na mboko zali développer
bazo comprendre makambo koloba mais tant na quitté ba Congolais biso total la Congo to linga te loboko na biso telaka bande ko biso diaspora po batina biso pona kolia et sengali biso pe to bande otinela bango pona kolia soki mingi bana diaspora parce que banyo komi na mboka na biso misala ezalité santé ezalité kelasi ezalité lotiliki ezalité mai ezalité to koma baumbu to koma lokwa to zala kata prison mboka ekolumba solo poubelle ne poubelle défi ezali nde défi à relever oyo défi ezali à la mukate défi ezali à cacheter défi ezali à MLPT ya Franck Diongo te ya Flavien te défi ezali nde Congo kende liboso tozala malamu na yango na kosenga na ba Congolais bande ko na biso ba wewa bande ko na biso ya bandundu ya ba Congo totika totia na se total la Congo 5 ans pesa mingi te 5 ans za mingi te total ndenga ni Congo na biso kende liboso Etienne Tshisekedi wa Mulumba besenga ndemo Congo koba na sengaka archive ezali esengeli to kunda ye parce que tozana matanga ngana zana matanga ti lelo de Flavien en tant que fils idéologique parce que nous avons cru aux valeurs et aux principes oh moi na mboka Etienne Tshisekedi ate abiso azonga bakunda ye et puis to lukela date ya liwana ez appelle journée chômée lokola to fetaka Lumumba lokola to fetaka pe ya mwana mboka Laurent Désiré Kabila to commémorer pe lokola to fetaka to commémorer pe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi il faut ekota na banal azali patrimoine national azali le Mandela du Congo et sengeli to pona pe pona date aya to kundaye dignement parce que Makela ne sait fonctionner mboka na biso kene liboso les débats d'individus totika les débats des hommes totika tous en a débat des valeurs et des principes les objectifs pour le développement et le décollage du Congo. Voilà, c'est ça le vrai combat. Kobundi sa misère en mboka na biso, kobundi sa pasi en mboka na biso, kobundi sa mignolo en mboka na biso. État des droits et zonga. Congolais a à la respecter. Ba droit mutu a la droit mutu. Makamba ba prison to boy pour alobaki umufungi na chiluba na kolbani na ebite. Lobi mangala ba koya non, to lingi biloko na te tribalisme to lingi ngote. To tia Congo liboso ndeko Jimmy contribution na ngangwana. Voilà, merci beaucoup. Nous avons vraiment l'occasion de se par rapport à l'actualité. Nous avons pas yo. Disponible, donc tu es très disponible. Bande copé au baïba qui est de Flavien, Batiaka Tembe, maman a qui de Flavien, à Bundi, à sacrifier, à cause de la députée, mais à Boy, à bien souffrir la population, à saluer pas mal Babola, à continuer la population, au bandi, mais de Flavien, mais le Bamoli qui est de Flavien, à Zalaki Mona prophète à solo. D'accord, merci beaucoup. Nzambe Apambola Bandeko Touboula Ndibiso na Kinshasa Brazzaville à travers le monde. Nzambe merci Apambola. Joël Gonago qui était derrière la caméra également. Na montage il y a Neronabiso Aimé Kasaka. Nzambe Apambola notre conspi, hein, notre conspi conseiller spirituel Papa Didier Lopinga et je bénis également Papa Nabiso Kiziamina, Papa Kiziamina vraiment Oscar Kuna dans la puissance Nzambe Apambola Bandeko Nyoso. Pardon, on a des annonces na PC Mote na la poto bandeko bayi bakeno papa Jean Oscar Kiziamina azakuna assez désengagé qui peut azalaki na biso na lamuka ndenge biso to se tiraki il pas se retirer qui donc bayi bakeno parce évangile Kiziamina a télémaki pour a croire qui na élection te yango moni conséquence donc il est parmi bato baboya qui m'a ponami au lokola biso. D'accord, merci. Nzambe apambla bino biso to petit débat ya ba individualité to lobika ba fait ndenge zali to ça ba analyse nango donc ce que c'est Pelisio te vraiment l'imitabissement ce que c'est Pelisio Nzambe apambla merci na Chantal Ayawo to kutani prochainement ciao. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.